Boni Bosolo la politique. Tolanda toujours. Où est la staff à Bosolo? Bosolo donc. Na Mwanda. Je suis un fan club de Bosolo. Le Bosolo a Ekangi. Ekangi Masolo partout, ba chaîne tout balandango. Na malagana uti boulot, tana monio boé. Na zaina mai, tana monio Bosolo la politique yo na tigana kutemba la moko. Très bien. Là vous mettez à faire. On a plaisir à monde, on a monde, on a fan club belé. Très bien. Donc à la fin à Mwanda. Place Otoza, ba benga ngoni. Fina. Na ende kotala ba coopéra. Na bandila ne pas ba coopéra. Kombo na minute ozo ba Belgique, Allemagne, Toronto ba otala. Ba masano akala ba kenda Kenya bazo mona yo. Ah. Torasko awa. Bonjour. Bonjour mon frère. Ça va? Ça va très bien. Do apé maboko telemaka. Makasi. Na suka pe kotombola. Makasi. Au moins te base. Na leli. Awa na yena Mwanda, c'est vrai que tu es pour un congrès. Mboka nyo sur avantage yali ba difficulté yali. Occasion munene bozana ona Bosolo eza po bolo ba pasi na bino. Bolo ba peso ki mambozo tambola malamu. Bino ba coopérant. Dollar eza combien? Ah, dollar eza na 198. 198. Ouais. Difficulté la bino ba coopérant eza ni. Non, difficulté la biso eza normalement tu vas aller là na nzela na transport tombola. Mais le président ya qui vraiment sungi biso nzela quand même le commis vraiment olongwe à 7h na poko za na kin en tout cas. Félicitations ma casse pour la présidente Nabiso Fati. Dans mon base des arabes na e to zela rara que non. Asunga sko biso pour ton abiso à dollar. Ekita. Est-ce que sécurité zongi? Non. Pour ma sécurité, les bases sikoyo. Pour ma sécurité en tout cas, il faut vraiment président vraiment abunda pour la sécurité en tout. Dans la frontière, il y a pas frontière, il y a pas frontière. On a plus de frontières, on a pas 30 raison mon Mwanda. On a pas frontière ébélée. Donc insécurité na nenga blague semaine mo avant meraya batu bakufi akote batu bandaku bakuluna ou bien peda babraquer bazali donc insécurité black et puis on a problème tout d'abord on a base na biso yani territoire na biso la police baza pas même na véhicule ego sunga ke non s'il y a un problème d'intervention même na butu exact baza état la véhicule à moteur là massa baloba mambo ba poisson et aller bino bozo bénéficier la coupe à poisson te ba étranger ba sala la pêche est-ce que ça solo? Oui, c'est vraiment réalité que ba étranger bazo bénéficier parce que ba étranger on a besoin na ba engine na bango bazana ba balinière ba sala avantage na bango yango na biso tellement bana mboka bango bazo ba poisson awa mais ba oya ba prix bazo teka yango ba prix non exagéré normalement le rôle la biso toza bana Mwanda il fallait to bénéficier. Tous allons pas premier bénéficiaire dans poisson, tous un biso monte bénéficiaire parce que ça va prix exorbitant. De ba chinois va pêcher rare. Ba on est ba pêcher. Ba jamais poisson à qualité. Bino bo salara ba pêche mon artisanal ya maboko. Oui, biso ça ba artisanal ya maboko ba moko mi ba. Ba on est plein quantité industrielle. Ba on est bazo bénéficier. Mais bazo ya koteka la bino. Bon, majorité ba tekara awa teneti ba kendara na Kinshasa. Vraiment de bénéficiaire ka pas ba pêcheur. Oya bino mo artisanal. Artisanal, c'est de bénéficiaire. Mais ba prix ça vraiment exorbitant à prix normal. C'est normal. Abi même pétrole les autres mabino Perenco. Oui, Perenco les autres parce que Moussalo azo sala. Mais tozo population azo sentir yango te. Parce que ce que tu as kanzelo basali parce que maman yé. Mais tout ça comme ba bois qui na mai mais blé wana ezo pesa na souci. Le babongisi nzelo ka po mera yé. Babongisi ka moto. Po ba yeba mera roya. Babongisi ngolo. Wana tu matu bwana. Atout na batu na bango bayebi ningi basala ozo comprendre les populations azo sentir vraiment que nous tous en société monene ya pétrole na kati ya mboka parce que basi iza ya politique misali ya des sociétés à la raté toza ba société belé toza na soci toza na Perenco ba OCC ezali toza ba société belé ba engagé pe bana mboka bazo engagé bana mboka te ba journalier ba journalier Romone Montozo côté na Perenco bazo futa 100 000 francs azo prendre kolana na bapui na bazamba azani na machette atambelité akolala kaka ndenge wana mbula guérite ezate mbula seke zono ke kono ke lika wana na bapui kuna est-ce que vous comprenez que non biso moko tozo milinga te hein très bien ndeko boni nabi omoni er moko boye éviter bolongola kobanga ngala za modèle ya kolongola kobanga pona bino ko ngai moko nazotambola place obino boko ndima te mena kendaka pe na zongi onzambe na likolo ndazo batela fo bolongola kobanga
mboka oyo kobonga kaka po basalela te yo pe fo sala salela biso yibela biso simoko ya kokabela biso totikeli bato moko po bakomi lokola bapretre bango nde baliaka mbongo te peuple nde aza mokonzi bango babana misala même atu bato bwana aza mwana mosala na bino nde boza bakonzi dans un certain moment bokomona te motu moko aza mwana mosala mais fo amonelaka bino fatie aza mwana mosala na bino policier aza mwana mosala na bino mpo na mbongo na yo contribue bende bafundaka président na mbongo na yo nde président azofutama yango policier azofutama donc fu boyebaka sango azali awa na mwanda nalingi nayeba badifficulté nalingi bato bakoloba cœur ouvert badifficulté mokonzi ya mboka aza magicien te mpo yeba makambo ezoleka so bino bolobi te chef akoyeba te qu'est-ce qui se passe na mwanda problème ya nzela c'est vrai que dans les années antérieures nga nayaka awa koleka ezalaka même une semaine 2 semaines na nzela mais sikoyo namoni quand même que 1h30 1h20 so roule na yo moins de 2 heures moto akokoma kota nzela ça va mais est-ce que ça n'a pas problème aux déranger bino que ça soit la société que ça soit la sécurité est-ce qu'il y a des choses aux déplorer mon konzambo ka fois sala nini au déplorer et puis au pesi moi la proposition kapona social kaka social kaka courage zozanga mai na courir ate pendant que awa ezali ba ville moko côtière awa nde place Diego Kawayaka ezalaka ndawa embouchure eza quelque part so ok na banana wa au moins embouchure yali mais na ville historique sociale les opposés pour courant ezate courir ate mai pesate courant bacheka tamba mon ville oh bacheka courant nde to yao yango batiki yango lelo mais nde bozaka courir ate eyaka na passe mama yaka na basi batwa bino bato bolambaka yaka mama kusanako ça va mama ngeke muyombe munyanga ontandu munde tozana ah ça va comment on a ozaka lokwa ngai mwinduka lokwa ngai bino bato bolambaka kuru ezate mai ezate tozana problème akufa na mwana souvent pa na mwanda so tamboli bakuru eza bamboka oyo eza na kati mais na kati ya ville ya mwanda kuru ezate souvent so moni kuru oyo ezopela peli lelo na lobi kande gouverne aye mais na parce que na baquartier mosusu kuru ezalaka te esécurité eza makasi na mambakura epele bazodéclare minamba bakura en tout cas mpa na mambakura batola biso na mwanda eza na kati ya ville malgré tout ça nango vie te que province mais partout pendant ce moment situation de zo mona pour eza nango te so que ba câble eza nango ba dessiner ba câble mais pela nango te on ça un mois pour eza la te mai kutu to comment vivre na courant ya ba groupe ce qui groupe parfois musu ba to baza na groupe minene ba ko ka ba no courant 2000 par jour oh ba foot sabino na ba groupe na ba groupe na 2000 par jour parce que 2000 par jour pendant 30 jours eza na combien to de 60 mais so ba te courant et peli penda mboka mobile soki na bongo kuta kukoza bien la difficulté monena boza na on est à courant eza na au moins ça va un peu na ba quartier musu ba mai eza na ngote mais pene le auto za passe pene na kata mondo yo boule ko peza na courant normalement en tout cas courant pena na mwanda donc ya ba place musu 19h et beti boko tade donc ba kimi ko ça moment na 19h ba 20h donc tolala te tolala ku na ko banga ola na parler bozo banga mulili tamu da sala mabe tamu azokima mulili ezali mo bolande ezate ah police a te la police coûte la police éviter ce que ça rappelle musala ni éviter le ça musala mo côté effectif ya la police est et puis ça la jeep effectif est insuffisant en plus jeep est jeep est ministère intérieur au moni yango boko kwa kata soi on dit matin jeep ba bonde sala ça la patrouille il faut vraiment pour mobiliser la jeep mongo jeep mongo là so tellement de moko là on dit matin territoire ne bena jeep ba bongo donc ministre intérieur il faut ça l'effort il y a pour déployer la police pour renforcer la police pour renforcer tout ya batu tout est insuffisant insécurité eza tina minu ya au niveau ya kolobela ko tout biloko osala au mona ba bare ba tout chaque jour tout ça la bomasi ça na poussa ndeko aleli blazer donc nengo za wana insécurité grave ba boma batu police a otala il faut de pas otala bon soki police ba policier ba osala musala mais comme bada limité moko mukiye et puis ba moyen ya ko mutu kesate donc ba moyen ba véhicule ba type exact pour na pénétrer ba criminel wana donc parce que chaque semaine awa ba commerçant ba changer de monnaie en monde bazo boa ba va souffrir donc va souffrir il y a même na monde awa même sous na 800 000 francs congolais ba côté là très bien
amekala ngota bande komisiona ata ndeni bazo évoluer naza na mwanda Luemba kombo oui awa kala obotama awa naza oyo naza mwana mwanda awa na botami awa pourquoi olobi basala bateau de pêche chinois akoki koya kosalaka pêche awa te tandis que nga mpe naza marin ndenge naza boye akoki koya kosalaka pêche awa te bambisi na biso amemaka yango gouvernement asala bateau de pêche biso moko topeshaka mbongo ekotaka na kesi ya leta bazwa moyen bafutaka biso misala eza te chinois akoki koya te asalaka awa ayibaka bambisi na biso na haute mer sino yango kaka mpapa sango donc pêche oyo ezosalama awa eza pêche bino bozosala te eza baétranger nde bazosala baétranger bazosala en plus bazomatisa mbisi jour au jour kosomba mbisi na dollar biso toliaka dollar te toza bata franc congolais yango wana sinon il faut gouvernement atalela biso. Très bien, merci beaucoup. Oui Ndego. Rappelle à Sepeli, ça va? Ouais. À Sepeli. International. Na Sepeli. En tout cas de Sepeli. Sina Mwanda awa. Na Sepeli. Totala kayoko na Blanc, blanc, lavé par le sang de la guerre. Je serai plus blanc que la neige. Ah, papa Sango. Asepeli. Asepeli. Boza batunangai. Boni musala bino ça va? Tozoke na biso bien, tozoke bien, to vivre na mboka za to comprendre. Tracasserie ya roulage ezate. Oh, roulage to koma famille to comprendre biso na bango to koma bapili. Malgré tout moi context banini mais to dieka na ndenge. De partout esengaka po boyebanaka moi le solo vike mwanda eza moke bilongi na biso ekoma identité meme wana aza wana ayebi oyo sa manevre wana nayebi sarbati to tokomaka mutu moko biso na bango tokoma famille tobetanga na ndenge pepele roulage akopone petit na ye mutu tofifreka bien très bien calme eza nango merci beaucoup kitoko merci ça va bonjour camarade bonjour ça va il n'y a pas de souci. Je suis chez vous à Mwanda. Boni Mwanda, ça va? Ouais, nous sommes des Kin, il n'y a pas de problème. Mais on est là, on peut faire un selfie là. Bien sûr, Voilà. Merci. Allez, Nazo. Boni, ça va? Boni Mwanda. Oui, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ok. Merci. Mbote na bino balandi ya bosolo na politique officielle. Misa ya Lingala eleki misa ya français na batebele. Awa tozali na Mwanda na rond-point Fina. Rond-point ekenda sango soko uti boma uti matadi. Olobi kokoti na Mwanda soko ye na nzela ya mutuka esika okoleka ezali kaka awa soko komi na rond-point oyo te. Bonjour ndeko. Soko komi awa te seko yaki te. Awa nde sika tozali boza ebele na Luanda, boza na Angola, bozola na biso na Bandundu, na Chela, bozola na biso na Bumbu, na Selembao, na Makala, na Kingasani, na Masina. Bato baza na libanda nyonso ya mboka États-Unis d'Amérique, Congo na bino yangoyo. Esika wapi Océan lisolo boyoka ya Mbushir. Na komi na mabelo Diego Kao ayaka. Ngape na ayaka une fois, ça c'est la deuxième fois. Diego Kao ayaka awa. Bosolo la politique nous amène partout. Nous sommes une grande famille. Embouchure ya fleuve Congo ezali ville moko historique. Esika tozali à la ville ya Mwanda. Tolekaki boma tokomi awa la cadre à congrès mais de passage, j'aurais voulu quand même voir un peu la population, savoir comment ils évoluent. Nazoya. Où ça, lequel? Je vais à la... Il faut qu'on m'amène là-bas, je ne connais pas. Mais il faut m'amener là-bas, je ne connais pas. Ouais. Non, je vais payer. On peut prendre des motos, moi je vais payer. Quel est le terme que tu as? Donc, tous les Mikonji qui viennent ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si le président de la République est au courant de tout ce qui se passe ici à moi. Ouais. Voilà maintenant Maman Nyanker venait d'être ici. Ouais. On devait quand même la diriger partout où il y a la salubrité. Maintenant nos chefs, Bazoko Lukabisika Oyo, Ezali propre qu'on a besoin de maïs. Bien sûr.
ici quand ils ont ma bé, moi même maillé. Exact. Donc d'ici là. On a zolo ko place à ma bé. Effectivement, de moins des eaux carbonées. Tozo kende sikoyo. Donc nous devons nous mettre debout pour sauver la ville de Mwanda. C'est vrai. Ce qui est limité, la ville de Mwanda sera divisée en deux. Voilà même notre territoire qui est là. Oui, oui. Territorial ici. Nous devons fournir quand même les efforts. Si. Donc c'est nous, les peuples mwandais, qui devons maintenant sauver l'honneur de Mwanda. Très bien. Si nous ne le faisons pas, donc Mwanda sera à difficulté. Mais quelles sont les vraies difficultés que vous avez ici? D'abord, nous avons les problèmes de l'électricité. Je crois que vous voyez quand même l'état de la route. L'état de la route. La régie des eaux nous dérange aussi ici à Mwanda et puis les problèmes aussi de l'insécurité. Alors que vous êtes en plein océan, comment est-ce que vous vous êtes dérangé par la police et par la régie des eaux? La régie des eaux, nous avons une difficulté grave. Donc aujourd'hui, on peut vous servir. Il faut attendre encore une semaine pour avoir de l'eau. Maintenant, parce qu'ils savent bien que maman est ici à Mwanda, ils ont coupé ce courant. Donc, mutu afana na Mwanda te komona kaka Mwanda ezaka éclairé. Donc courant ba pesi bino ba bige mwasa mokonza mboka za. Bige mwasa mokonza zaliwa. Après son départ, il faut s'attendre. Vous allez revenir dans le noir. C'est ça le grand problème. Olobi libulu yango ya kisimbi eza. On peut prendre les moyens de transport. Si, je vais prendre des motos, on va aller. Moi je vais payer ça. Donc papa, on va faire bien au télé. Non, tout sur la biso oui. Mbote. Ah, on est base siga. Oh, mbongo ebele boye, mbongo bato babonga. 1 2 3 4 5. 250. Ça. Kingunza ka kingunza. Kakika Congo. Ngana yeko tala bino. C'est vrai que toyeba kongera ba journaliste mais ngai passe ya population la kokangote. Ya ngana ye na politique ya proximité pour Natala. Mais ba bisinga ba promesa moi ebele. Je vais aller voir Liboulou. Merci. On est à hymne national na biso. Plus blanc que la neige. Mais je vais d'abord comprendre ndenge bozalia. Moi c'est mon konzambo ka utikoya. Je sais que boyambi babale na moni bato belé plein. Voilà normal. Mais attends na bino aye okoza la ba problème. Na lingina ye baba vrai problème ya Mwanda. O ezo déranger bino so bovandi pena bobi. Est-ce que ville ekobonga to ekobonga te ba vrai problème ezani? Ezana no courant. La première des choses, ils ont un courant. Ouais. En plus, c'est tout ça, le deuxième problème, c'est quoi? Érosion. Voilà. Na maïs. Ouais. Ça, difficulté, ma casse. Et puis, insécurité, ils ont vraiment donc à la fac. Donc, moi, ils ont le réseau saigné. Moi, je vais arrêter en réalité. Et pourtant, tout ça, comme tu vois, la base militaire, mi balé, awa. Baki, tout ça, la banane, la base à miner, vraiment. Tout ça, le service local, la aner. Il y a des miats, le service, on a tout. Bon, tant que sécurité est au salima, je ne sais pas, toi, un renseignement, pour bâtir quand même en haute hiérarchie. Mais quand vous avez moi décidé. Tant que vous avez pour yo nani, soko boy longwa la musala, soko longwe to tiki boyete. Minembwe to bandi. Merci pour pour ça boy. Minembwe. Merci pour la parole. Je sais que Tetozomona, tokei. Ndenge maman Nyakero aye awa. Mission royale on a quand chef de l'état ayebi en vrai. Oui, ayebi. A toute la population vrai ou faux? Oui. Tout comme on a un président sortant à Outi awa. Joseph Kabila Zalaki a la maman Olive. Chef de l'état, on va bénir Félix Antoine Tshisekedi. Yeba ki vrai ou faux? Mission oyo ye Rubero akendela ki kuna. Makambo wana asali kuna, asali ngo sur ordre ya nani? Très bien. Nani susu? Télémandé yaka. Yo lo baga seko mangamo moi c'est wote pechona na lelie. Mangamango ya koloba mboka. Winde ko. Na ngena ye babona tuna boye. Ye Rubero aza ministre de décentralisation. Ouais. Ndeni ni ye akiko nommé Bukumesi on a kona eza musala ya ministre intérieur. Ce que pour ani ye akiko nommé. Très bien. Nani susu? Winde. Abi bopona ngai sikoyo sanctionne oyo bakoki koza pona mutabongo. Parce que ezali infraction aux a vraiment tellement consommé tandis qu'il y a un président de la République ezali pena nani Premier ministre intérieur ezali ministre de l'intérieur ezali bato bazali et puis na ordre nani tindaki que nous sala biloko ndingwana biso ba peuple to ba ordre nani o ya swaki. Très bien. Nani susu?
ndeko yaka bazobenga ye partenaire stratégique nani États-Unis d'Amérique botomoni Rubewa akei kosala musala oyo asali accompagné na partenaire na ambassadeur ya partenaire stratégique bon nazo comprendre te eza États-Unis mutu atindi Rubero akende kosala oyo asali ou bien eza Rubero alali alamuki bon ça va na tche tumbangu na zolo na tche inche mutu osala ngai eloko asate akei agir na propre volonté na ye parce que toyebi ke non musala wana eza ministère yani yo mutu yebi nane faut salam ministère intérieur bosiko Rubero aza ministre intérieur décentralisation bosiko ye atanga classe ya ministre ya kozalaka ministre de décentralisation ou ta mukile banda ti lelo azaka ministre de décentralisation ou alors que bazana eloko moko boye bazo préparer pour faire que Rubero ande mutu faut exécuter yango ngana suki wana très bien nani so abeta cop yaka kotoya bibisa ba plan reçoit 4 plans ko bombelo côté bibisa ya OK ai problème ani soko lobi te seko kolobaka lisu te balobaki déjà pour la insécurité na Mwanda. Personnellement pour remédier la situation il faudrait au moins ministère de l'Intérieur a disposé il y a 4 jeeps pour la police. Babi Mwanda yana jeep te jeep pour Mwanda babi eza ko eloko basani so babengi OK tango ezoya ekokoma te kufi na nzela alors so va disposer de 4 jeeps et puis un minimum de 200 policiers alors les policiers à Mwanda te je répète parce que nous sommes Mwanda baibinga na lobi bien ba policiers ya Mwanda te parce que ba policiers Mwanda quelques-uns ba coopérer kana batwana parce que il y a pas de raison pour bokangi un criminel Luna bokangi surtout quelques jours après il est dehors donc ça signifie qu'il y a une complicité donc 200 policiers supplémentaires mais pas où ailleurs. Très bien. J'espère que Mboka lokola Congo ville lokola Mwanda esika oyo Diego Kawa yaka etikali na lisolo Diego Kawa komaka awa ma ezate kuru ezate ozoka ke même na police aza na jeep de jeep wana ezelo kwa basani selo bango nde bazolo do jeep bomba so ezoke na intervention il faut babi jeep so ezoke intervention faut batia banze mwanzambe c'est-à-dire kobondela mingi il faut bazala pasteur po ekoma ine ozolo eza soni nazobana na ministre intérieur eza soni Gilbert Kankonde 37 ans ya lutte ya IDPS bobundi 37 ans jour bokomi na pouvoir 2 ans après awa police ezangi mutuka na ebite so Gilbert Kankonde sa koma na ebite ministre intérieur ba place ebele ministre intérieur kendaka tengane na kendaka va yo ya ka repart ngam na kendaka va awa oye na noter yako kana na sécurité ezaka Kinshasa te awa na Mwanda insécurité ali bandeko bazoloba bato ba vota pe président de la République na 2023 président soka postulé banani ba kopese ba voix kaka bato bakozala bazoba bavani na insécurité bavani na maite bavani na nzele ezate mulili ale na suka bakamati ba voix na bango bakopesa sous président bango ne baza siko banani bango ne nzeta mino bozo saka na bango eri yangoyo il faut regarder avec beaucoup de considération les problèmes ya Mwanda surtout sur le plan sécuritaire et la malamuté siko nazo kende na bato tozo kende na libulo babenga soki. Bonjour monsieur. Bonjour. Azama na Mwanda. Ouais. Attends le problème moko il faut na profiter de l'occasion ils ont l'occasion. Là nazamu wo contribution na botami awa. Ouais. Otani beti na biso awa. Ouais. Mais problème moko est regrettable. Tu as une entreprise pétrolière, tu as associé à une entreprise qui est victime de l'eau. À chaque fois, ce qui entreprise pétrolière, il y a des choses qui sont respirées par l'air et ils sont pollués. Ils ont des gaz. Au moins, on a un bébé, cas opératoire, on a nini, on peut faire ça pollué, gaz et belé. Mais ceux qui essayent d'engager Moutou. Entreprise a posé à 20 personnes. Exemple associé et c'est répété plusieurs fois. On se sent maman nangai agent de service, chef de service informatique. À 2 reprises.
basengi baengage bato na OCCA baprivilégie chez le convention OCC baprivilégie bana ya baagent OCC et surtout baoyo bakomi moins de 5 ans babima baretraite bakombe koti juste tomoni kaka boye barecommandation ata mwana mwanda aza te na sosi même à deux reprises barecommandation mwana mwanda aza te bazouta likolo bazoka mokolo nini mokongo akouta awa basengi baengage mutu na est to na libumba to wapi barecommande bana Congo central bake kuna kaka bango awa bato batangi baza te bato bazomérite bapose baza te toujours barecommandation eloko esala biso pasi nous sommes beaucoup ici à monde totangi mpe baintelligence awa tosangana ye wowisi yango naza wowisi me natangi ozomona kala mingi te fo baengage bato société awa neti so ebangaki information wana ya basuwa tuse bilo makongo fo baengage kala te mais totala soki bana monde bazala komba baengage kuna soki barecommande toyebi ke baa bakonzi sur 20 personnes bazwi ata 5 personnes barecommandation 15 wana baprivilege bana monde soki bavilage oyo baza kuna bango babaprobe bénéficiaire mais c'est pas le cas ici mokonzi ya mboka ata na biso eloko oyo vraiment très bien très bien tokenda kuna na libulu moto alobi no ata na kiyomba aza te bayombe baza Botia kutata journaliste. Ouais, Botia. Bon, betu tuli bayombi. District yayi i baflef yonu bameni vasa bubu mu territoire ki mwa tule muzingi. Bakomba zetu. Betu babo uba kwa kunluba ngala Mswahili nani ngeba na Kongo uli mwisi chi muna ugo kuchia kumwana donc alezi ko tuidi muzingo tebakomba zetu ai babo tuli wetu kitwali voilà tumba nambo tukudi fumuchi ai babo si bakutukamba bai bakitebukiranga moyo ke mambetu tuli batu tudi vava siko ba atu bafwa me tuli batu banzinga voilà matono mawo tudi vava esili okay Obeli sere biso tozana ngo awa bachanzer ozomona bachanzer bakoma na mali vi na mboka o soki kaka lieli kelemba kaka ta ya fi 500,000 kwa bare omoninga obine tozana na kini siko awa na mwanda navanda na mboka navanda na cité bona nini omone na zabo na saki na cité fo ba pare ngai bazoni okwama soka zika 1 million ya pamba bawe otale na soir aza sute tala to ya tracasserie ya insécurité marque wa perengo azawa société pétrolière kokomela mwande za na courant yebsanga ndoki mbaga ba vivre na vie okanisa kanisa so bazana un vrai chanceur soko moni ti 22 libanda yebaka azana fonte soka azana fonte aza voyu solar mutabadri mais chanceur azoluka vi na ye po abongisa foyer na ye 17 fois zonga na pale vi bazo vivre ngwana kwa mibatela ve mususu avandika na kwa wana yeba oto ba kotele na pale mwana ngasala défendre pe na ye pour petit dai ba petit pena ba petit kama ba chaîne na biso babare bana ngona kiende aza to kundeke kala mingi te wana de 1 de deux tracasseries omoni ndenge tracasserie oyo ezaka o bakisasa baboma bamwanda esila koleka oyo eza awa do mwanda eza na tracasserie moko ya dans le vide ya lukuta tala oyo touti mikolo otoleka bapeta moto batindike na moto batindiki ye mpo bazwaka moto to tracasserie mo baza awa ya batente wana na zo roulage ya batente roulage mpona bamoto kaka donc baka ezonyokola biso yango olandi moyo na bateli mutu te totala yango na tete surtout bakambise baza na insécurité na mwanda bayekoboma ye na pale a hôtel monsieur notre Alex va payer tout le monde à hôtel mais malamoko na contact après ça à côté monsieur bis moi bimila pesa 40 là pour yoko ça l'accident wa kanga yodo to ça la boui so ko ikaka malamoko akangi musale za la tete vivant na ba wewa suka ko kanga ça ba 20 000 ba 25 000 euros na sala tete musu na journée très bien to ba congolais to ça ba étranger
tokombattre nde tofifuna na Congo lokola baétranger roulage akoma ennemi na biso bato bawewa lokola mpuku na miawo bakonza mboka ifo batala makambo oyo twana misala te na mboka misala biso nde bawewa oyo po toke koyiba toboyi kikunu na toboyi ke moyibi. Très bien, merci beaucoup. roulage po baza bana solution là vraiment les gens loba boye c'est déplorable pe bandanga na mwanda donc obscurité moyenne pe tronçon oyo eza tronçon moko po bamakadamiser tronçon oyo eza facile mais nzela oyo bayaka korabote yango kotyamo mabele soki kaka toki koyamba autorité politique moko boye toki koyamba mokonzi nde tomona babongisi batie éclairage public mais ntango bakonzi bayaka te bakipaka nzela oyo te na mwanda boza na nzela ka moko boulevard oyo batia te boulevard oyo batia pena baasfalte ezaka oyo donc bokanga boulevard ya mwanda ka oyo eza mpe ya ndambo soki mbula ebeti moyen kotraverse eza te même pas na classe mpo baleka moyen te poto donc moyen te osala bakonza mboka vraiment bamakadamisele biso ata tronçon oyo kokota na kati Sango vérité ça ba mahawa lelo vérité ça ba mahawa lobaka mingi na linga vérité nde vérité sango lelo nide ko matalikolo zwango siko sango vérité nde vérité lelo donc eza boye ebandi boye donc biso toza bana mwana ndenge zela okoloba biso toza bana mwanda tobotami na mwanda totangi na mwanda malgré badéplacement tosala mpona bakelasi mais toyebi histoire ya libulu oyo ebandeli kuna na se kuna parceke na kala tobanobenga yango sonde libulu ya sonde moko banofandaka na se kuna na ka réfugie kuna na kati kuna alors ndenge eza boye eza na mitu ebele oyo mutu moko ezokende boye basecteur nyonso ozomona awa bandako ezalaka awa bapauvre vieux na bapauvre mama batika biso ndenge baza awa nde bakoma lelo vraiment na bisika moko kofanda te leta mpe azwa soin na bango te ndenge ozomona boye toyebi te suka na bango esuka ndenge nini ndenge totelemi baparcele bato ezalaki awa même oyo ozomona ndako oyo ozomona awa donc kala te ndenge eza boye soki mbula ebeti donc ebendaka le mosusu ba 50 mètres bato nyonso wana bakimi ata bake badeklare bato wana bazwaka bango en charge te donc ndenge eza boye libulu ndenge tozokende boye ezobima ti na territoire esika touti esika babatima administratif ezali elingi epasola nzela ntango eke boye omona site mosusu eke boye mosusu esali boye kuna tobimeli kuna donc mosusu esali boye ndenge toza boye so tolobi to parcourir tokoka te ndenge toza awa parce que eza na bamitu ebele mosusu esali boye mosusu mama yaka nano mosusu boye na kati ya mama bango na fandi akoloba mbote na yo mbote papa ngai naye kotala bino awa toza wapi na mwanda toza na mwanda na mwanda libulu toza nango kombo nango nini libulu ya kisimbi mais quartier eza quartier ni oyo
eza quartier Malamba Pendo. OK. Problème na bino pona libulu ezani. Problème na biso pona libulu oyo toza na posa l'État akundango. Ngai ndako na ngai yango oyo awa soki mai etondi tina kati ya ndako etondaka. Toza na posa l'État aya akundango po bandako na biso nyonso tu ezindaki. Yango toza na posa penza l'État. Libulu ebandaki mukie. Bandaki mukie, bandaki kuna na se kuna siko ezomata. Ezokoma tina territoire mais bakipaka te. Est-ce que awa courant eza? Courant eza te. Vous appelez la maïs te. Toza ata mai pe eza te, toliaka tomelaka mai ya mabulu. Toza na courant te. Toza na ndenge tofandi awa, tofanda na molili. Na butu ndenge tofandi awa, bakulu na bayaka kovanda awa. Bakulu na bayaka kovanda awa kosala ba biskadi. Ndenge tofandi awa toza na passe kaka. Toza na posa l'État aya akunda libulu oyo. Tolingi a tout te bolongo la azuna administrateur na niveau de biso a tolingi bango te. Bango te biso ba bebe samboka na biso ya Congo central. Na zamu yombe nde na zabu. Na lingi mboka na ngami. Le o bango ba sana mboka so na bango te. Lebi to yamba ki mosa président. Yamba ki est bien pour que je sois président si. Mais de la poser tout le monde acte au ça entre les populations. Tolingi ye mais asala ya madame o biso se pela ngo. So tout tocha mona kamera kangiye pona kamba mbongo. Mais le kamera za ndako na ye. Eza kolinga biso toza konyo la biso. Kamera za na mbongo bele aibi mbongo l'État. Ba ko continuer ko protéger mais biso to souffrir na ba moto tande na komi. Nga jeune garçon mettre bongo bimba. Na okemba kwa nini? Na zo bunda comme ke rush pa rotika nga simate. Ata bimisa so na ba monta association na bango amokoto. L'État est bien association na te mais ata biso abimisa na ba moto biso mettre ba policier en prince. Ba association to lingi bango te. L'État est ba ke c'est ça fort, ça bana mbe. Très bien. Merci. Oui. Merci Sango de prendre la parole au PCMI. Premièrement, on a un regret dans la catégorie de Mboka Biso Mwanda. Mwanda est que Mbongo est belé tellement ébélé. Mais Mbongo est toujours et pas Bakonzi. Dans l'approche à Bakonzi. Brinoti Balaya Awa. Atala dans le boulot et l'autre côté de quoi qu'il y a. Si les lots et l'autre côté. Bakonzi belé Baya Awa. Batala dans le boulot et l'autre. Mais le boulot est au côté. Kalaming est comme ceux qui ont les bandits. Et comme un territoire de Yamouane. Donc, Nzela, depuis Wendy, jusqu'à 5 maisons, au monde on a commis déjà illimité et Katani. Après dire, Bakonzi, Bayako Bonsla Biso, Mboka, Mwanda, Kota Mbongo, Ibele. Tout le monde a dit que camion ya Bangolais, et où tient Ngola et Zoleka, donna ba charge. Mbongo zokota mbongo na ekendaka wapi courant na Mwanda ezate mai ezate bakulu na donc kine komi na Mwanda kulu na ekomi makasi okomela ke muto zo débrier un changeur de baye bakoteli do botoli mbongo babomi bake Très bien. ona sikoyo ceux que totali bien bakonzi o kake bazalaka depuis administrateur Guillaume Ngongongo akenda ate aye kulu na nezo continuer babomaka mutu na moi na territoire awawa babomi mutu même quand moi to loba jusqu'à maintenant que et continue likambuke ya bana moto dona Mwanda tozo débrouiller biso nyonso mais de muke ok to ozwa et bon que bache biso quand même à l'aise bana moto à l'aise mais économique bache naba batu na bango ba kangaka ke bana moto tracasserie économique trop na Mwanda nde ngwana to senga et pas président na biso Antoine Félix Tshisekedi et tant que congolais ok ozali au soutenir biso au bunda pe pona biso toyebi ke oza kombati mais bunda pona mboka na yo ekoma très bien calme. Merci beaucoup. Oui ndeko vous avez la pomme Nzela boa la pomme libulu oui ngai na loba pona libulu oyo komo lango ereso kenge yaba ebanda ya mukenga na za mwandi ebanda ya muke bokoli na libulu tokoli na libulu yo koli libulu pe kondi ekoli na biso
bakipaka yango te bakanga misu na bango tozo regrete mbongo pene ko pesaka na epa ya leta ekendaka wapi mbongo nyonso bazwaka awa nayebi sekendaka te alors biso tosenga epa ya président de république ayebi ka oyo awutia na pas longtemps na mois de janvier awa makambo na mwana tozoniokama kuluna bazokota na ndako na baarme oyo ya guerre tozali na deux bases awa banana na kitona mosala na bango toyebi te alors ate oyo aye na baate oyo bayaka kala wana kuluna ezo continue ate wana kuluna ezalaki oyo aye mpe kuluna ezo continue tracasserie de jour au jour na bana moto ça ne va pas tobaye bango cette fois-ci bazwa solution ya mwanda na biso mwanda na kuluna. Alors non, toi tu avais déjà parlé là-bas. Dans le biboy, bolobi que Libulu Oyo et Sali a plus de 5 ans, 6 ans. Elle est dit quelques années, depuis cette émission. Et maintenant à 2002. 2002 presque 18 ans. Non, non, quelques. ebandaki na 1998 papa molia ngatakulanga yango oyebi biloko nyonso ya ndako ebunga mpona mai ezosala donc kosakana te biloko nyonso ya ndako ebanda bana na 1998 jusqu'à nos jours leta akipaka yango te yango tozokosenga na papa Félix Tshisekedi aya kundela biso libulu oyo mpona kati ya libulu bakulu na epuis bayaka kobomelaka bato kobwakaka bato na kati ya libulu ya kisili. Très bien, merci, on y va. nga kutu naza mopaya naza mopaya na kota matala naye awa peut-être nasali deuxième année yango mais mwanda tozokamwa okoyoka awa bakoteli mutu bakoteli bake babotoli mbongo bamosusu bazoparveni koboma bango alors ka oyo toyebi te estce situation ya Congo bazwa yango na maboko bazwa yango en charge po eza malamu mutu aza na mbongo nazo debrene biso kala mingi te bautokotela esika tozwaka mapa boulangerie lumière mbongo nyonso ekenda sikoyo aza na situation moko eza malamu azwi famille alongoli awa akekti mpona nini mbongo ya ye moko baye bakoteli ye mema mbongo nyonso heureusement mwana ngo azalaka malamu mwana wana aza na mwa makambo mosusu asalaka mbongo wana esungi biso bato bakafula futa deuxième année yango alors lumière mpe tozala mposa ya lumière bameme bakanisa mboka ekozala kaka molili te mboka ekozala kaka butu te toyebi te mpona nisetika mwanda eke awa na nsanda kure ezali na kinzali awa kure ezali mwanda eza kure ezali likulu oyo badepute nyonso chaque fois bayaka awa bafilimaka baimage bakinaroki Jean-Marie Alega awa batima njungila baleka bango nyonso tout député bakoya de chaque fois réponse eza te ata solution moko eza te